cœur sensible, hein? Ba audio oyo, la baron azobenga ya kala. Nzoke salama, tango la baron na poto. Ngana kanisaki ya kala, tango la baron azalaki ndakala. Na Congo, nzoka nde tango Karine aza na biso na poto. Kaka mamuwani epinjero lwako cœur sensible. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Zoba ya pamba. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Epa. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Epa. Kaka mamuwani Zoba ya pamba. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Moni na tie kagini kuna na minatir. Pratie na minatir na ignore na komi osusu nani. Kaka epinjero Zoba ya pamba. Azang tanki ndo kitimo na mwasi oyo ayela na poto aza mine kata na ukasa ya mpuku. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Cœur sensible mama. Tozo solola kaka. Tala kaka modèle olobaki na Karine Mokonzi. Nayebi na internet rando ekendeke bongo. Mais cœur sensible ozalaki na rando te na Karine Mokonzi. Oza pe muta rando te. Nakanisa ozo comprendre bien. Modèle yo lobi
soki timi bilokos alobi yango tokocomprendre tokoyeba deja position na ye toyebi ke azali tim bilokos fa lokota alokota mpo ye na likambo kaka azwa ata quelque chose donc ndenge kaka babilokos etekamaka mais cœur sensible nakanisa idéologie ya chaîne na yo moko mutu ndenge osalelaka nakanisa ozomona na injure oyo mafinga oyo ofingi Karine tokokoloba te ya rando nga mpe nakokobenga ngo modele nazomonela te naboyi natya essence na moto cœur sensible kaka epinjero mamuwanie lekela papa robo lekela lwako kaka cœur sensible oyebi ke ntango la baron azoloba ke baaudio ya kala azozwa yango ndenge kaka la baron azwaka amoni yango rien du tout aekarte yo na angelos mpo na koprotege yo eza mpe bongo la baron ndenge aekarte yo na baangelos aprotege yo mpenza cœur sensible omoni motema monene la baron na ye nango mpo soki atikaki yo na baangelos apesa susu 1 mois kaka aya kolobela yo sule baoba aza na posa kotika yo te mpe nayebi la danoise biloko azobeta yo en tout cas fo eswa yo fo esala pasi mais epui mpe nayebi ndenge la baronne aekarte yo na baangelos obiki la danoise alandi émission yango ayoki ndenge eza wana akoluka susu bamatière mpenza te mpo apupula yo ata kopupula yo mais force ekiti donc la danoise bakitisi ye force na maloba Karine mpe ye moko bisika aza alobi papa robo tosololaka susu te mais oyebi nga bien bon tosololaka susu te parce que miniti oyo twana likambo kosolola te mais nga na la danoise tokopéraka très bien zéro faute cœur sensible makambo oyo oloba mpo na Karine Mokonzi eza makambo moko grave mpo na yo ezali normal pa ya tim bilokos oyo bobengaka Yvette Kalombo ex ami d'enfance eza normal na Carmen Odia azala na Karine Mokonzi na samba lokola Karine akorekonetraka ye te comme lipasa aza na droit na kati ya rando abimisa maloba bongo mais cœur sensible yo maloba bongo okobimisa yango te soki obimisa yango okozala directement na haine bon Kimbi Lokos mpe aza na haine mais ye haine abandango banda kala na kati ya classe bamvukaka ye
babetaki bambata fo Karine aya kobetele mwana classe orien asepela ya komolela na ndako mpo na nini makasi wana bapesa na Karine bapesa na ye te. Donc ya botama na haine mpo na Karine nyonso Karine akosala mpo na ye ya kozala na haine wana eza haine ya kobotama tokokosala eloko te kaka wana etali bapaster. Mais quel sensible ozalaki na haine nini ntango bimisaki maloba wana. Nazosolola na yo kobosana te apart kozala papa oyo alinga Rando, papa Rando, gunanga Rando, nazali sage ya la Chine, nazali sage bavota ngai te me banomanga na la baronne Karine Mokonzi, naza nommé officiellement, reconnu sage. Soki ezalaki élection balinga baloba na trike me banomanga, donc tricage eza te, naza na pouvoir. Yo ndenge oza wana nga nasepeli ndenge okoma Angelos me nayebaki te ozalaki na maboko salite boye na haine obimisa envers Karine. Kaka mamuani epinjero lekela papa robo lekela Loako, quel sensible. Maman, ok bien, janvier, azwi likambo, osungi na la Chine. Ozokende bien, Karine likambo eza boye, okomo olobela ye. O comprendre bien, ozwi haine wana, otiki yango, okomo linga Karine. Mais maman, cœur sensible, ndenge okomi bien na Karine, okomo linga Karine, o aidé même janvier na ba moment difficile. Mais maboko no ezalaki toujours salité. Olandaka la baronne bien. Oyoka anomaki ba sage ya basi bazali ya ba mama. Pourquoi pas olobaki na mama Sylvie obosololaka na ye oloba na ye ke tala likambo boye nazalaka na maboko sali te komisela ngai epai ya basage batala likambo oyo basolola na nga bongo bakomisa yango pa ya la baronne. Bandeko bino ba oyo bozolanda nga atozalaka na Chine atozalaka libanda Chine tozozo soki maboko no eza salite modèle ya cœur sensible yeba soko komo linga Karine opusani pembeni ya Karine opusani na la Chine na bana membre ba mama autorité ba groupe nyonso ya mondi mokonzi oyo ezali positive na la Chine pe na ye moko la baronne Karine Mokonzi linga osukula maboko po makambo boye tango ekoya ba audio ebimi makambo boye ekoya ekodenda po koma maboko pembe. Botala mama cœur sensible atikala susu na haine ya Karine Mokonzi te po tangu alobaki makambo wana nga papa robo na kobenga ngo Rando normal te na kobenga ngo haine azalaki na haine envers Karine Mokonzi. Mais lelo oyo
soki botali ba geste asali bemission asali elobeli na ye elakisi mopepe ya mabe ya haine azalaki nango na Karine Mokonzi sekenda eza normal okoko ya pa Karine Mokonzi liboso zaki na haine esili okoko ya pa Karine Mokonzi ozala no sans haine moza kolinga no kaka ye te oye problème eza te ekokozala no peke obanda kolinga Karine moza kokosa olinga kete olingi te bato bayeba yo lingaka Karine bolingo wana osalaka neti otumbulaka ye suka nango oye eza mabe te. Tout chemin mène à Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi atia savon mai pona kosukula nzoto kosukula maboko makolo kaka motema boyebi soki nani asukulaka yango mama na biso ndeko na biso po aza ya biso cœur sensible satika haine wana akoma ya biso mazalaki na biso na maboko ne ya salite ankolo aye kosenga pardon tango ba audio se bimi elingi koloba aye kosukula maboko tango sabandaki kolia na maboko ya salite yango la baronne soko atie libanda nanu ya ba angelos eza na ntina nakanisa na sule baoba la danoise alobi bien soki batiaki yo angelos elakisi ba ange bandeko ata bino bozolanda nga soki babengi o chinois na ndenge bino ba chinois boza komituna eske bangelos baleki biso na grade to ndenge nini po kombo yango ezolobama ange angelu eza puissance ya kosakana te babenga yo angelos meme na bolingo soki mwasi na yo to mobali na yo azobengo mon ange en tout cas eza dimension mosusu te azobengo chéri azobenga yo choupette bolimbisanga azobenga yo bakombo kako babengaka ya bolingo donc wana pe eza deja epezaka bakombo bolingo wana bashushuna bakombo nyonso wana esalaka elengi mais siko so batie mon âge quel niveau siko bangelos o Karine Mokonzi azoloba même na la Chine ezobetisa mutu ezopia moi jalousie mal placé te mais moi jalousie fo ezala ate kozala passagère fo kombo wana ezopeze sikoyo mama cœur sensible na maboko basukula te mwindu akoti na ba angelos yango la danoise atuni soki aza angelu ya lumière to ya ténèbre bandeko makambo na bango tokolanda te tokotala yango kaka ndenge ezokende ya danoise na cœur sensible mais cœur sensible na la Chine na monde na ye moko la baronne eza likambo ya kotala sikoyo Karine sakati makambo sesili nango mais soki nalobeli yango parce que eza na bato baza na situation oyo eza bien kosukulaka maboko eza bien kosolola likambo mosusu oyo ekoko gene oyo na nsima
faut kolobela kango clair po bato bayeba. Même Linda tango asengaki pardon, tango alobi na biso sasenga pardon, netinga papa robo, na yeba kutu makambo yango te, na yeba pete tango asengaki pardon, na mona pete. Mais soki ataza na la Chine, elekaki na basage sima, balobeli yango officiellement avant Karina loba. Mbele Linda akomaki pe na position wana te. Bandeko soki Karina a nommé basage, c'est que basage bazali. Soki oza sirte sage akokozwa solution, tala kaka sokomoni basage bakoki te balakisi sagesse na bango te. En tout cas, Karina ko hésité te asala groupe mosusu ya ba juge ba wana bazalaka sans pitié. Ba sage bazana modèle makamba memaka na sagesse pona kotia kimia. Kimia ezala na ba côté nyonso. Mais ba juge bazali pona kopesa côté moko raison pe côté mosusu kozwa mbano. Ah, nkolo. Mère cœur sensible. En tout cas, bon, problème eza nango vraiment te. Problème ezalaki, mais si koyo na kata la Chine, problème eza te. Problème ezali pa na yo moko. Yoka susu makamba ya la baronne, bandela koyoka yango, ou bien kata parti wana, oyoka yango, pe o raisonner. En tout cas, netinga papa robo, naza penza na posa ozala na position oza nango, ya côté ndengo zana la baronne, ya côté ya la Chine, surtout ozonga na yo na ba Angelos. Parce que otikala no susu na en wana te ozalaki nango na Karine. Taonga na lobi en ozalaki penza na en po bimisa maloba wana. Mais ba geste o sali na ba émission sali na modèle okomi oza susu na enité. En tout cas, botika la malamu na kimia nyonso. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à
balingaka elengi ya komba congolais tv vraiment ngamona naza wana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na elengi ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.